ndeko tozoyeba politique nini Kabila azosala te epesi ngai pasi mingi koloba Kabila kobima te Kabila aza na bamanda kotala Kabila na fuli wana aéroport baza koyamba lokola chef de l'état etandis que Kabila oyo abomi mboka oyo pendant 18 ans de pouvoir na ye toloba nini qui dirige qui bato plein mais ba congolais mutu na bango esalaka ndenge bozo raisonner nini mais bozo pesa Kabila lupemba ya kosakana te soki boboyi Kabila même aza koya bolanda ye te boyamba ye te tolongwa na distraction ezosalema nazali kocomprendre te mais il nous a promis akotambola 24 et 26 provinces Kabila ekokoma na Équateur te pardon suka na baprovince mosusu Équateur ekokoma na Équateur te parce que esengi comparation ya Mama Olive mais ngai nazo comprendre te et basoda balobi chaque fin du mois Mama Olive batinda bango bambongo babomaka bato basaka babouclage babomaka basidi Kivu wana baza kati na yango soki état de droit ezali ya solo Mama Olive akoparaître na parquet ya Sidi Kivu bainterroger ye basoda batangi ye c'est association de malfaiteurs mais pourquoi couvre-feu kotiango na 21h et pourtant vie sociale ya bato liaka na taux du jour bato mosusu bakende koteka na 15h pas zonga na 22h bato mosusu baye na 6h na masina pas zonga na 23h na ndako na ye mais lelo oyo tokomi na 20h 21h tokota na ndako. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bandeko babolingo nzambe apambola bino molobi na bino prophète John Ngefa TV na kolobela ya liboso Kabila na Lumumbashi ya mibale na kolobela Mama Olive na Sidi Kivu parquet ekangi ba militaire na kati ya ferme na ye oyo atindaka bomaka bato. Est-ce que ton état de droit parquet esengi ete comparaison Mama Olive est-ce qu'ako comparaître ou bien ako comparaître te tokolobela yango lokuta bato ya internet oyo baza kosala mikolo lelo oyo baza kodestabiliser internet makasi mingi tokolobela yango toloba couvre-feu mpe tokoloba attitude ya bapoliticien na bamilitaire oyo bazali kosala na kati ya couvre-feu église pour le 31 janvier ekosambela te kosambela te bapasteur bazwi baprécaution nini epuis ngai na kopesa mpe bango bandeko na ngai te baproposition oyo ngai nazwi nzambe apambola bino ndeko tozoyeba politike nini Kabila azosala te bino moko bolobi awa na bato UDPS Kabila akobima te Kabila bakangi ye résidence surveillée ndeko père de mon sang c'est le diable il faut que la vérité rien que la vérité na peuple et comprendre et yoka na pas sur peuple ezali koyoka na surtout kaki Kabila na kati ya mboka oyo na mboka oyo akendeki ya Lumumbashi nini bato bayambi epa moyege plein tokanisaki ete Kabila kosuka wana mpe apesi discours na aéroport bomonaki makambo elekaki na kati ya kolezi epesi ngai pasi mingi koloba Kabila kobima te Kabila aza na bamanda kotala Kabila na fuli wana aéroport baza koyamba lokola chef de l'état etandis que Kabila oyo abomi mboka oyo pendant 18 ans de pouvoir na ye toloba nini qui dirige qui Kabila suki wana te Kabila akei Lumumbashi kolobati na Lumumbashi namoni bato bani kopaso bilamba Kabila akobima te akoyawa te namoni plein moko akrake
na Lumbashi première fois namona Kabila ataki masque te mais asimba yango na maboko kwaza ko banga mandefu wana pembe bato plein mais ba congolais mutu na bango esala ndenge ni bozo raisonner nini mais bozo pesa Kabila lupemba ya kosakana te soki boboy Kabila même azako ya bolanda ete bo yamba ete Kingu ko pesa décision Kabila ko yawa te a détruire Congo asaiba Kingu akana mouvement te tantôt azalia ba mouton na politique ya politique congolaise mais ko tala Kabila na kati ya Lumbashi koleka même ya kei ya kolezi tozolobani Kabila soki wata ko pesa ba discours toute la période électorale te na liberté d'expression yango ezali na article 24 la constitution toute la problème élection période électorale te ndenge ni Kabila ko tambola ko pesa ka meeting azopesa meeting a qualité ya nani sénateur en vie na sénateur ou en qualité ya nani nous n'arrivons pas à comprendre. Et puis meeting yo ça ko pesa ngo wana il faut une autorisation du gouverneur. Quelle autre trahison? Et puis nous ba congolais kaka bino mo Kabila ko tarate kaka bino Kabila na mona ka Lumbashi to paswa bila mama na la takima bon moni Kabila c'est terrible. Et puis ba soda zota ba mura ya qualité nini? Pourquoi Kabila a na 5 militaires, 5 policiers de Bokengela? Il faut peloton mobima, il y a 2500 mours. Ça dit quoi? Mais qu'on a une distraction. Tout le monde a distraction de Salema, n'a pas comprendre, mais il nous a promis à côté de la 24 et 26 provinces. Kabila, comment l'Équateur était? Pardon, sous la province. Équateur, comment l'Équateur était? Hein? Quelle est la province de l'Otambola? Pardon, papa, Kabila, pardon, comment l'Équateur était? Hein? Tous comprendre te, aux autres 26 provinces, na qualité nini, pour l'Obanini, pour Salanini, pour peuple Yokanini, peuple Yobana pouvoir te. Et d'ailleurs, minimo yangoto bobo na poloso, o les autres d'ailleurs, était au Tambola, pardon, Tambola 26 provinces, nyoso, pardon, na 5 ans na Bolinganzambe, comment en Équateur te. Pour ça, une Équateur l'autre côté, 5 chantiers, personne dans la province, nyoso, Équateur, au bout de Sanibiso, ata nzela ya pambate, ata mabanga ya pambate. On a l'occasion d'Équateur ni. Hein? Aujourd'hui, qu'on Équateur ni, comment qu'on Équateur te pardon? Peuple congolais, conscience n'a bien travaillé. Peuple congolais, bima na fanatisme. 1500 vous avez sabino, vous avez kamboka, 3000 francs vous avez sabino, vous avez kamboka. Na passe au Congo zana yango. Oh Nzambe, Nzambe asala kana ba courageux. Josué chapitre 1 verset 8. Que cette livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour au Sambelaka. Lève-toi, prends courage. Josué a été encouragé. Pourquoi les Congolais sont encouragés? Vous avez dit que mboka na mo potubo na mo bolea. Hein? Tokoloba nini? Peut-être kosala nini? Mawa na pasi na ezosala ngai nyomi titi na mboka. Na kena likambo ya mibale na Sud Kivu na ferme Mama Olive bakangi ba militaire oyo atindaka bango baboma ba population eleki na ba région sociale nyonso tozotala parke esengi comparation ya Mama Olive mais nga nazo comprendre te e basoda balobi chaque fin du mois Mama Olive atinda bango bambongo babomaka bato basaka ba bouclage babomaka ba Sud Kivu wana bazaka tina yango mais ekamusi ngai pe epesi ngai mawana pasi toza ko comprendre te situation yo ezokoleka lolenge nini soki était de droit ezali ya solo Mama Olive a comparaître na parquet ya Sud Kivu ba interroger ba soda batangi ye c'est association de malfaiteurs yanga bemaki ba comédien pour embrouiller bato Kivu kuna or que na se nde makambo ezali like 12:3 oyo bomba imapolele boso na kolo au moins na bisibino Hébreux 4:7 Hébreux 4:3 et Hébreux 13:8 lobi Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même aujourd'hui éternellement. Paix à un bon juge pour le catholique. Ce qui Mama Olive a se paraître traité
na tribunal oyo ya Sud Kivu tokoloba ete il n'y a pas l'état de droit. Il n'y en a pas. Bozo kosa bato l'état de droit. Et acte et conception article 12 de la Constitution, tous Congolais sont égaux devant la loi. Tout le monde Omar Béchir à Sambi Samaki. Il faut que tu aies un livre après ça Minduki na basuda bana ferme pour na koboma bande konaye ya Sud Kivu et puis justice et ça la musana ye lokola Romain 14 Romain 13 azobi sabisu na 4 était ba juge bazali ba ministre ya Nzambi. Toke na lokuta ya internet bande kona ngai internet kote na lokuta moko somo boke bana ba journaliste oyo bazo buka ba lokuta Boutuna Moï était koloba était internet de la télévision du monde. Le lendemain internet comme télévision il y a le kuta il y a koleka parce que bazo pesa ba information normalité. Donc il y a le kuta il y a internet. To mona ki koleki o Gagame akufi na coronavirus si ma mikolo Gagame à se paraître à combattre. Liboso na bato. Donc Yesu a c'est quoi qui à lobby, je suis vivant, à bien soit congolais mon baf. Donc on dit sous les injures, autre message au fin d'abisso. Quand nous sommes faibles. Il y a un fin sur mon baf à Gagame mongo. Hein? Donc quel souci les Jésus? Eh, Rubero bakangeli kama miyamba, Rubero azali akangamite akufite azali vivant mais bino batentere bondimaki bakangi Rubero tona ba information nyonso lokuta diable azo sakana na bato internet bobonga motema parce que boko déstabiliser internet bato bakolanda bino lisusu na la ni journaliste mo sur internet ndenge nazo bisa bino sikoyo Kabila penza akimi na Corée Kabila azali na Kibia ndenge nazo bisa bino sikoyo mama journaliste. Est-ce que Ozuaka makambo solo bana source papa monga benga na poto Kabila sola kimi azana Corée ana kimi papa nena zo biso silo Kabila na Lumumbashi na tine image tane bazo ya Kabila mais ozuli kana internet soko zangi makambo koloba bino ba journaliste botika lokuta parce que lokuta e botaka pelengendu botaka poloso e botaka isolo e botaka ipaketele botaka mobolea pe mobolea memi bato na frondondo geste di mimbo ce n'est pas bon yango moni ngefatanga lobaka likambo na ye na bosembo na kobanga Nzambe na vérité parce que Jean 14 verset 6 je suis le chemin et la vie et la vérité botika yango. Maman il faut que basikoyo akangi biloko na ye yala na kiba na bana na ye azokola non maman li bana Kivu na ba comédien likamera ko ele kuna nge ba pisaka bato basoda minduki abo maka bato bandeko na Kivu maman li bana Kongo akeiwa ça dit quoi ndeko na mboka ya pasi bino ba ba rebelle to changer bino bato internet bolo ba vérité et puis te pona vérité oyo et kosunga bato ebele bali na mboka parce que motema na bango nyonso na Congo démocratique parce que mundele abosana ka potote to kei bona couvre-feu na couvre-feu oui c'est bonne initiative au président zui yango na gouvernement mais pourquoi couvre-feu ko tiango na 21h et pourtant vie sociale à batoliaka na taux du jour bato muso kana koteka na 15h pas na 22h bato muso ba na 6h na masina pas na 23h na ndako na ye mais lelo yo to comme na 20h 21h to kota na ndako eza mabete eza secret politique to ko bimisa yango te to mo na Roland Désiré Kabila tango ba rebelle ba na kitona ba yaki ba comme bato liboma po ba kwesa Kinshasa ba sai couvre-feu ba récupérer ki bango yoso bato maboma wana lelo na Kinshasa la même chose to zo mona ete motaliboma ana ba dollar Montaliboma a un Android, Montaliboma a un Motorola, Montaliboma na Minduki. Ça dit quoi? Ce sont les rebelles qui ont infiltré la ville de Kinshasa pour n'avoir quoi cette institution. L'État telemi, azumi beko peuple tellement pour tout bunda bitumboyo monguna akoyate. Ce n'est pas pour le coronavirus. Coronavirus c'est dans le journaliste français parmi les pays où va stabiliser en Congo ils ont la carte pourquoi couvre-feu. Mais tout ça qui est président
na gouvernement na yo pousse yango na 23h mpona pasi ezali mpe na mawa ndenge basoda bazosala soki bazwi bato kobotola batelefone kofuye bango kobeta bango ezali inacceptable mpe ezali malamu te mpe ezali esengo te oyebi like 4 12 batuni Jean Baptiste na basoda baye tosala nini nayebi bobotola bato eloko te boescroquer bango te contactez-vous de votre solde botala salaire na bino po peuple bozobotola bozobeta bozoyiba bango mpe bazosouffrir kola bino balandaka nde bakonzi bana mbongo ebele no peuple ezosouffrir kola bino pourquoi kobeta président na bayi kobeta baimage ezali kozwa bato kolatisa bango kobeta kobotola na basentire etike bobota yango bakaleso etike bobota yango bakaleso kaleso mpe yaka chere te yaka 500 francs to 300 francs ça dit quoi boyoka baordre ya bato na bino oyo bazali kosala na bakonti na bino parce que bitumba oyo so peuple batelemeli bino bokolonga yango te avec peuple nde tokolonga bitumba oyo elongo na bino tokamati mpo na kambo ya église le 31 veza te toyebi bapaster l'ouvrier mérite son salaire ndenge Matthieu 10 verset 8 à 10 elobi ya solo mais l'état aza kobatela biso boyebaki ntango Kabila le père akotaki ya congolais ya solo akangaki Tshisekedi le père atindaki na Lubumbashi na batracteur ezalaki atindaki boloko te mpo abomba ye barwandais balingaki baboma ye so batikaki Tshisekedi kaka na Kinshasa me basasinaki Tshisekedi alingaki akufa lokola Lumumba akufaki mais c'est Kabila le père nde asovaki ye ntango amoni abengani barwandais nde azongisi Tshisekedi c'est la même chose fete esilaka te le 30 esilaka te mpo mokolo le 30 bansusu bakokufa bakotika mpe fete yango mais nasangani ya bino bapaster olie na ve le 31 mpo na kotosaka esala leta ngai na pusi le 31 na le 3 dimanche tokocélébrer automatiquement le 31, le 3 dimanche comme le 31 janvier. Bokanga mitema na bino. Oyo mosusu balingi bakosala jeudi de 12h à 18h to 19h bapanzani. Mais biso to préféré te tokende na yango na le 3 pour ete totosa l'état pour l'état zo batela biso pe osunga biso. Tika ete nzambe na lola apambola bino abatela bino na kombo na Yesu Masia wazali mokonzi pe mobikisi na bileko biso seko amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.